Bercy balobé zali na coronavirus. Est-ce que Bercy zala na coronavirus te batunde ba yamite mamabe balukara ba botara ba problème. Ce qu'il fallait ça la makambo bien, il faut baluka ba bota mungu moko boye pour epesa sauce ya bien. Que yo belé non ma coronavirus te. Ngana zonga kini depuis le premier non? Depuis le premier. Les lots le 4e. Les lots sur les premiers. Un mois déjà. Si le corona ngozo zelangana ko ça combien de mois pour manifester. On le babongo parce que yo mon posa victime ya coronavirus. Non, au moni les lots soki na bina bando sala ba base ya komiko sela kenga za na coronavirus. Wana za ba base moko boye ya tinate. Na faire à chanter ya mboko faire sala trop na musique ya mboko. Mais musique n'ende zo avancer te. Mais le soki ba Robino Mundibu bazo se comparer na artiste bazana raison parce que Robino Mundibu oyelelo na musique asali ba 11 millions de vies ya salate nanga ya biso na ndenge ya musique na ndenge ya ba chef d'œuvre Robino to ko comparer na faire Jésus de Niancité mais na ndenge ya vitesse ya lelo bato bazo yoka musique lelo Robino alikolo te papa nazo senga Robino Mundibu ko prononcer ngo na munoko na yo moko teke oleki ye ko prononcer ngo na munoko na yo moko teke na minute oleki yaya na yo faire emso na succès tika ka biso ba journaliste to sala analyse est-ce que bigé ngaso lo batena ndinga mabete na condamner ki Robino Mundibu parce que Robino Mundibu le lo azobinisa so ke poto partout na ba Afrique okuta Robino Mundibu bazobina ye tokobi na miso o sate pena batu botindi kangon enza na bisio nete kilwanzenza zongi na succès Dieu ka place musu ba pimelio pe visa place musu suppose visa c'est comme ça mais quel piana nga ba pimelinga visa le même jour héritier pe ba pimelie visa na ngaki na za na souci makasi pe ba pimelinga imoko des vérité héritier loko na sepelaka na ye ezalaka soko okosele makambo nazo sepelaka mais soko zolo ba vérité héritier so kango non trouve ngo normal asili kaka yo do balingi ya za na mukanda ba pimela visa tout temps kumba fali pour ba pesa ko 48 heures mais pas nani o lo bali et pas nani pas nana boduka o lo basu komba pas nani nana boduka on va sauter question de 48 heures pour olo basu komba fali pour pate basi ba longo la bino na mani omoni Benji ngai nakumisaka ba leader majorité ba leader o ba melaka pena noate na sens nini omoni président Wera atombaka na babuzo bebele te na ba piège belé te de la forêt soki amoni te nga pena na linga ba leader o ba melaka noate neti Fali Poupa, Ozu leader Neti Weranson, Ozu Kofi Olomide, Ozu Papa Chéri Jiben Piana, Ozu Héritier Watanabe, Ozu Robino Mundibu, ba leader o ba melaka noate ozo sentir pena courage. Te nga lobi teke ba o batikali ba melaka noate mais leader wa melaka noa. Atina ka batuneka na bere. Parce que ça association ya ba no alerte. Akaozabi makamuna bango yoko kota te yoza muto l'autre là yoko kota mama boko yo le ebite ye pesa molobeli ya faire rigole yoko kumisa ta ba potani na Robino yoko kota te ko yoza muto l'autre lobi nani yango komba mutango tanga marka makako batinda kaka luka bambuma makako akenda longwela leader bambuma na zamba nga lobi boye kotengela nga bakomba ba makako oyo bapesa bango ba boule teke longwela leader no bambuma tenga na bi marka nga lobi boye kotangela nga kombo ya ba makako balongolaka balukelaka ba leader na bango bambuma na nzete te talanga na talanga pena bien otalinga bien ba filmer ngati ba filmer jour yamba yebisa acha boye acha pena boye
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Chers amis internet, bonjour, Nabino, Mbote Nabino, elle est gros site de la presse congolaise, Benji Benzema, toujours en 2020, marqué tout, papa chez Ali, toujours les mamans. Il y a coronavirus, mais Dieu fait grâce, Bisso Nambour Nabisso, toujours vivre Nabisso bien. Comment vous savez ça, merci à Code Mondial, il y a Ouli Mouché, notre bébé, merci à Ange Mouaka, maman Van Babon, guérison en place aux Ali. Merci à Peggy Boké, le Aïe, vous avez celui qui est dans la merci à Miss Nzao de gars matériel, Marguerite Kanami la Gichasa, mais vite au Kendekaka. Dans la Moroté, dans un confrère, Ken Piana, Pito Pal, et nous, il a invité Nanga, Batubili, Ken Piana, je vais Lélo, pour c'est bon de la machine du Congo, tout le monde y peut. Ken Piana, Mazembe, bonjour. Ouais, bonjour Benji. Bon, on va abandonner nos premièrement émission. Na bandana ko pesa mbote na mama CDJ Mampata. Mama pasteur, na pesa mbote na prophète Emmanuel Dodi, na pesa mbote pa prophète Moïse Kabodi. Basali Nzambe nyonso tout, ya ba différentes religions, na pesa bango ba mbote. Ba mama CDJ, prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi, na se limitaka na noana. Le monde est méchant. Oso comprendre? Parce que nga lelo nga soko lukinga na butu. Nalobaka Nzambe wana ya mama CDJ Mampata. Même ata na sambeli na nga bien te, même ata na lali na se aduni. Nzambe mama CDJ Mampata okengelanga. Nzambe ya prophète Emmanuel Dodi okengelanga. Nzambe ya prophète Moïse Kabodi okengelanga. Moïse Kabodi. Moïse mbiye. Nzambe nini lisusu? Nzambe na aide. OK, merci. Quel piano invité na Moïse ka to bandi déjà so. Quel piano? To sala moi, to so ngata moi sima sedim. Yebisa biso. Quel piano babi ozana coronavirus. Bato balu bakangi ken na coronavirus, ozo ki on a Bercy on a nio so coronavirus ezalaki. Quel piano? Maintenant ngana pembeni on habite zone 0 to na zongo. Yo bigi nango. Bon, merci. Merci beaucoup. Premièrement, nous n'avons pas ça. Gouvernement na biso merci ndenge ba sensibiliser vraiment population ko expliquer bango que non coronavirus eza maladie oyo ezo bomalelo bandeko ebele donc nazo remercier nanu premièrement ndeko na biso Fiston Saisai o azwaki idée ya kotia ba cantine na chaque coin atie pena ba cantine po batu basukola maboko mais atie pe batu na berere non atie batu na berere te parce que maladie ezali. Na pesa merci na ndeko na biso Fabu Gazi Maestro oyo asutenaki ide ya Fali apesaki 2000 € pona kosunga bandeko na biso ba souffrir. Donc lakisi ke maladie wana ezali. Ah honorable Eliezer. Na mona yo honorable ata mwana savon na ye. Ausukula maboko. Ye kutu prêtre ausukula maboko. Bongo siko biso batu pamba. Prêtre kutu ausukula maboko. Prêtre kutu ausukula maboko. Bongo biso siko batu pamba. Donc lakisi ke maladie wana vraiment ezali to respecter ba loi to respecter ba konzamboka na biso on lo ba bongo parce que yo mo poza victime ya coronavirus non omoni lelo soki na bina bando sala ba base ya komikosela kenga naza na coronavirus wana eza ba base moko boye ya tinate omoni ndeko Eliezer ye wana honorable avokutana na ye atambo na machine na ye azo tester bat na savon na ye a tester bat na savon na ye te dit ça bien mais honorable kabela ngango to honorable so tester mbamo ko soli mutu maboko ba machine yango ezaka pona ba honorable bongo biso siko
Baken piano to kuta pena bato. Honorable Ken piano senga azo machine ta honorable ndenge a tester. A tester bato. Donc ça lira bien. Après ça ngote apesio. OK. Ça va. Soko ana ngote asukolo maboko ye moko. Tala musala honorable eli par le peuple. Ba député mboka na biso akangi papa moko azanango. Papa soki apembe ba biaza nango. Akangi déjà papa soki apembe za coronavirus. Ozomona ke soko honorable atambola ebote ngaka nga père ana te. Père ana nga pesa ba tibele mbote. Tala siko. Ozomona. Da papa na so soki apembe après ba memi hôpital. Donc après la memi hôpital. Mais honorable apo sande ba kasi ba o bazokanga na. Ke wana ba okanga soki okangi soki mutawa belanda ko okanga. Wana nde ça va. Quel bien. Merci balobé zali na coronavirus. Est-ce que Bercy zala na coronavirus te batunde ba ya mitema mabe balukaka ba botaka ba problème. Ce qu'il fallait ça la makambo bien, il faut baluka ba bota mungwa moko boye pour epesa sauce ya bien. Que yo belay no mama coronavirus te. Ngana zonga kini depuis le premier non? Depuis le premier. Les lots le 4e. Les lots sur les premiers. Un mois déjà. Si le corona ngozo zelangana ko ça combien de mois pour manifester. Et c'est la 6 mois. Même pas côté de 50. Bon, botika ko pesa bato wana ba ampleur. Bato ba luka ba base, botika ko pesa bango ba ampleur. Ken piana. Lelo il fallait pour pas biter na Bercy le 28. Puis sur autres qui avant concert il fallait pour présenter qui pona écolo, j'espère. Fallait pour parler qui mbongo nyonso ekota RST tona ba mema on a béni côté bato ba souffrir. Mais concert mbongo ekoti to moni fallait pour pas pesi sombongo na béni te pour. Bon, au moment il fallait auto videndule ekutani na ba makambo ba coronavirus. Premièrement na occupation fallait zalaki que non biso bao bazana ngo basunga bao bazangi namonaki fe nanga papi kakol se bondo ya machine amekaki kopesa mo basaki aloso na deux familles na kitambo azwaki pe na charge ya deux familles ndeko na biso abeda shu andemi charge ya 300 familles donc tomoni fabre gaz mbongo ya Bercy mbongo ya Bercy kasi esenga yango na lobi boy est-ce que mbongo wana ekoti ekebenite pour nani. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez que même in Beni wana fallait pour pas il fallait qu'il y a atika mbongo na fondation ya Denis Mukwege. Est-ce que vous avez que batutu baza na poto baza okangama pona maladie o. Ba vie zotambola te. Est-ce que fallait ya kuna kotika mbongo na Beni par quel miracle? Oh yemo okuta lukanenga ozongo. Oui, on est là côté wana le but de comprendre que ça que ceux qui m'ont ici tout le monde a fallu pour pas mbongo kota ki wana pa mema on a Beni. Toza sûr pour nango pa bon koloba bongo na asir fali na ba calcul na ye alobaki yango déjà 70% ya mbongo wana ekende na Beni. Mais eza likambo ya kotikela temps parce que na minute oyo monde entier yebi ke ba faire tout eza stopper pour na masolo tali coronavirus. Makambo kofungwa mafali akoya ko aider bandeko na biso ya fondation ya Denis Mukwege. Et ça les manango. Système il fallait pour annoncer à fondation tout le monde il fallait pour pas passer un bon message pendant test que na Kinshasa ba dodo souffrir. Par exemple na ba tout pas na banda pour toi dans ba parler musu bana ba possibilité de revendre te, bana possibilité de relier musu bana rien juste vivre na ba tout du jour na mboka. C'est très difficile. Fallait pour pas la tag message bon de paix pour soutenir ba nyonso pour ba vivre na Kinshasa. On va tout tiama mukio azala mo lamba azala mo ni tout ça tout le monde fallait pour pas abanda comme exemple attaque $10,000 20 000 10 en espèces na 10 atindaki na ndenge ya compte bancaire. Na compte bancaire $20,000. Tout le monde maïso Fabro père de Jésus Abraham achète 2 000 euros. Yepé na motema malamu ya nango pour achète 2 000 euros. Le peuple y parti 2 000 euros. Tout le monde peut pas jouer musu ba mais batu musu ba juger bon. Fallait pour pas étant que patriote étant que musicien mboka oyo ba soutenir rapé ba teka ba disque ba teka ba nzembo ba mbongo za la rebelle. Est-ce qu'il fallait pour pas pour soutenir le peuple congolais est-ce que azo que nous sommes ba ben clair ba $150,000 mais pour nous retirer pour na batu na mboka est-ce que $20,000 au kokata na quartier moko le roi Kimbangu. Merci beaucoup. Premièrement nous Benji ça l'émission, à vous poser question, ça la balola lolem munayona nous 3 fois. Ça munene to moni mutachi ata contribution $100 te pona kosunga bato ba ozanga. Fali pour pas gouvernement te, fali pour pas ministre budget te. Fali pour pas président de la République te.
Fali Ipupa aza premier président, aza deuxième président, aza troisième président, aza quatrième président. Aza pe cinquième aza lelo. Ba musicien ba isundu ba sala pona mboka na bo baza ba président. Eza na musicien moko te aida population ya mboka na ye mobimba depuis monde banda. Depuis monde banda eza na musicien moko te azwa engagement ya ko aider peuple na ye nyonso ya mboka oyo ezo souffrir na makoki na ye. Pe eza na musicien moko te akoma na niveau ya mbongo ya bongo. Ata ko toza milliardaire ango okokosilisa ba pasi ya 6 millions d'habitants na journée moko te. Ata même le président de la République, alors qu'on soit charge, il y a battu sur bas souffrir était dans beaucoup, qui a soit charge, n'a pas somme de la banque provision. Même le président de la République, même Jésus-Christ pour Salam Mokili, abimisa mapa nambisi, mais mapa nambisi wana ele sara mokili mobimbate, ele sara randambu ya batu. Donc il faut s'embrouiller na ba questions opposées. Donc fallait pour pas ça montuner tingana yo, o ya zui bonne volonté. Ya kotia mbongo mwa muki aza nango asengi baninga pe o baza nango to sangisa to sunga. Bon, je pense eza na budget moko te o fali ya ko bimisa o e ko servir peut-être RDC mobimba po ba paso bato ba mona na RDC mobimba même gouvernement ngo e ko kate ko za solution na population nyo surtout ezangi ba provision. Ko bilo ngo zo kende pour fali pour papesi wana. Ezo kende wapi na mono. OK, merci. Abeda choix ye pesi ba biscuit. Abeda ba mai. Ce que nous comprendre te. Bozo pesi nango. Poser ba question nyo sozo poser nga nazana pona ba. Mais yango na lobby ba mbongo. Yango na lobby yo kate kanga bush. Oh, mais yango na zo kanga bush. Tuna nde question solo yango biloko yango eke wapi ngasi kona répondre. Lobby to kendai komona basango ba prêtre pona transparence. Yo mona kite nini bakara milai wana o mema asimana nini bamana bamite bakara milai wana ekendaki 5 na église catholique église à côté basaki ya loso église à comment nini non tokendaki na église à première rue na limité église à première rue ya ba prêtre na limité tokendaki wana bapesi biloko ndenge yaki wana konta nani Abeda na konta ya fondation ya Fali Ipupa ko tia polémique entre Fali na Abeda Chute yonne muto salaki na bi ko tia polémique ya Fali na Abeda Chute Fali Ipupa asalaki message ke bawo bazana ngo boya to sangisa muke to sunga bawo bazana ngote Abeda Chute aza parmi bato ba contribuer ki mais muto apesa contribution makasi o apesa no premier pesa honorable Alita Chamala o apesi devoir pont 1000 sacs à l'osso wana zaneti ke no pour corriger nanu honorable Alita Chamala il faut yana biloko koleka 1000 sacs à l'osso nanu ozo comprendre ezana batu mususu pe fali ayemba kabwaka na ba chanson ba pesa ki biloko me ba boy kombo na bango eyebana po bible ndenge loba opesi na gauche droite eyebate ozo comprendre donc baida bo il faut to remercier ka bandeko na biso ba artiste et musicien et ba fabrikas to moni héritier watana bepe a prometa kikie a repesa mbongo mais héritier loko e bloqué ezali coronavirus ndenge kuteli azana poto bon coronavirus okani zotanga balita tamba bopesa kana coronavirus mais Alita Chamala nini na eza na Kinshasa Alita Chamala zana ba to côté la makasi non e bongo siko na bongisi net nana nazo remercier batoyo bazwa na volonté ya kopesa mais quand tout le monde a bonne marche depuis aussi poto ozolinga sous polémique na lingi polémique na monio au comme na niveau de si to moni pito pale ya Robin Mundibu o ya répondre qui faire rigolo à mabe na TV mais to monio ken piana yo za motu ya est victime so ki moto la liyo bena o sala tina banzembo demu kuse ni to mona banzembo yemba na banzembo si ba piki metina ba to mona bon moni ben c'est là la sa question na yo na moni question ya mula ito c'est là la sa question ngasiko na après ça répondre na question c'est là non calme oyemba ba piki ma to mona oyemba ba cheta ba ni yo so wana mais to moni au côté pe parti ya fait rigolo le bité Robin Mundibu wana ya na yo tika osala bongo mais faire un grand chanteur ya mboko faire sala trop na musique ya mboko mais musique nende zo avancer te mais le soki ba Robin Mundibu bazo se comparer
na artiste baza na raison parce que Robino Mundi ba oye lelo na musique asali ba 11 millions de vues ya sala te menga ya biso na ndenge ya musique na ndenge ya ba chef d'œuvre Robino to ko comparer na faire Jésus de Niancité mais na ndenge ya vitesse ya lelo bato bazoyo ka musique lelo Robino ali kolo te papa nga nazosenga Robino Mundibu koprononsaka ngo na munoko na yo moko te ke oleki ye koprononsaka ngo na munoko na yo moko te ke na minute oleki yaya na yo faire emso na succès tikaka biso ba journaliste tosala analyse nga soloba te na ndenge mabe te na kondanaki Robino Mundibu parce que Robino Mundibu lelo azobinisa soki poto partout na ba Afrique okuta Robino Mundibu bazobina ye toko bina miso na miso osate pena batu botindika ngon enza na bisio nete kiliwanzenze zongi na succès siko Robino ifalaki atika bakumisa ye mutami kumisaka ye moko te pourquoi basebondo ya machine bapapi kakol basege mignon bamikumisaka te bazomikumisa te eza na batu oyo bayaka ndima bavaleur na bango parce que bango batika baapprenti na musique papa nalobi boye neti nga nde na boye nauti nanga poto soki na ye na bande babi omoni nde na boye nauti poto na ye na bavalise a danger na ye na bilamba danger mais baleki na biso babima lelo baofinga te nga na koya te oyo problème eza nango te nalobi boye omoni défaut yo ozolukozela nga wana na ye na ngai komikumisa te donc kote wana okozwa nga na piège wana te na ye komikumisa te nauti poto na ngai natamboli nazongi na nga na eloko te Ken, ozongi ne loko te. Ozongi na maison boyebole ba pona ta ba servante Ken yo pona ni ba veste. Kasi yo lobango na place na ngai olenga na yana banda komikumisa. Babi yo pona ndi ba veste. Ah, Benji, omoni lelo soki nzamba bomi mokili. Nga na okende na ngai mso mwa l'aise. Mais yo okende na souci ya omona ba parité, ba frère du sud te. Da okufa double mais nga na okufa mso liwa normal. Bon. Ozo comprendre. Lelo soki nzamba bomi mokili. Olobaki yango très bien. Lelo nga esala nga plaisir na moni mère na biso Linde Énergie. Na vie na nga sebondo ya machine aux États-Unis vraiment santé couple moko boye fanda baketi ou bazongi. Omoni na mokili fo mona ba plaisir otambo ene ti ba state. Ndenge ba mère na so ba Linda kenda pena na kakol ko bakie pena ko. Mère Linda mona miami yango yo. O batu ba oteka ba. O ba pimela visa. Ah, parce que ya mona kida miami ba pimela visa. Mais semble ken ba batu so ba. Mais la vie appartient au courageux, vivre opportunité nyonso ya kambala moko te. Vie senga ka place musu ba pimeli pe visa, place musu pose visa. C'est comme ça. Mais ken piana. Nga ba pimeli nga visa. Le même jour. Héritier pe ba pimeli visa na linga kina za na souci makasi pe ba pimeli nga imoko. C'est vérité. Héritier loko na sepelaka na ye ezalaka soko ko sele makambo na zo sepela. Mais ce que la vérité, héritier soit vraiment normal. Asili kaka yo do baneli ke. Ya za na mukande ba ke ba pimela visa. Te ba pimela visa na sens que Bakarine ba yela faux dossier o esala ba refouler ba tout. Siko dossier na po longwa, esenga il faut ba avocat ba intervenir. Je wango soko boyi ba problème kendi ba témoigner tu ba mama si de jima pata to zaka. Viens à biso Martin Fayulu pe azalaka Alexis illégal pe azalaka le même jour. Ken piana luka fali po para merci kio kenda ginini mais na minute to mona pito pa le mo le gain internet si autant ko fali po passer la nano yo mo po pito pa mais tout autant ko fali po ba pesa ko 48 heures mais pas nani o lo bali et pas nani pas nana boduka o lo basu ko et pas nani nana boduka on peut sauter question de 48 heures pour o lo basu ko mba fali po pate ba si ba longola bino na manike. Ah ouais. Balongola bato. Ba balongola bino te di wana mo ngotanga. Okolo ba malamu te di ti ozo ba mama. Te poko potanisanga na ser na ngana na te tozana biso bien. To na biso na problème te. Mais ye azana droit ko engager mutu te, ya pe na droit ko longola pe mutu te. Donc to ba mana so ka moto po ba polémique ana na sens te.
te polémique eza na tina moko te na sens que toza ba être humain toza bato parler moko tokopota na lelo pe ezaka neti yo pe ya mosu arrivera pe na mai kilokamba pe bopotani te mais salite na bino bobimisango libanda te boluka bolave yango après bozongani na bino eza nango kaka makambo eza nango kaka makambo bobongisi asengelo pardon olumusu tobongisi na biso pe te toza pe na tina bobongisa pe te po eza nango makambo ezalaki ya mike nga aza itilaire nakufa na likambo na motema te nga nabimisaka nabimisi bongo esili esili nga na nga itilaire Ken Piana Pito Pale. Ken Piana Pito Pale. Kokumisa fero yo kumisa fero par petit temps to moni marka oza legi na TV. A 6 millions na bité so tala vidéo wana. Omoni Benji. Ngai nakumisaka ba leader majorité ba leader o ba melaka pena noite. Na sens nini omoni président Wera atombaka na babuzo bebele te na ba piège ebele te. De la forêt soki amoni te nga pena na linga ba leader o ba melaka noite neti Fali Pupa ozui leader neti Weranson ozui Kofi Olomide ozui Papa Chéri Jiben Piana ozui Héritier Watanabe ozui Robino Mundibu ba leader o ba melaka noite ozo sentir pena courage te nga lobi teke bao batikali ba melaka noite mais leader wa melaka noite atindaka bato ne kaka na berere parce que eza association ya banu alerte fali mpo basengi tout le monde oyo baza na besoin ya contribuer mpo na kosunga aza na besoin solidarité na tout le monde mais eza na bato mosusu na se ya dringi ya noir oyo azosenga biso mpo na nini est ce que abligeaki moto aya otika bibilo na fondation mais ye osenga bango nde na moto fasa biso toyokana te mutu nyonso eza mpona eza prêt mpona mutu nyonso te marka ozabi makambo na bango yo okokota te yo oza moto l'autre la yo okokota mama okoyoleba oyebi teke ye mpe aza molobeli ya fe rigola yo okokumisa ata bapotani na robino yo okokota te mpo eza moto l'autre olobi nani yango kombo wana moto yango tanga marka makako oyo batindaka ke oluka bambuma makako akende alongwela lider bambuma na zamba nga alobi boye kotangelanga bakomba bamakako oyo bapesa bango baboule teke longwela leader no bambuma nga alobi boye kotangelanga kombo ya bamakako balongolaka balukelaka ba leader na bango bambuma na nzete te nga alobi boye kotangelanga bakombo ya bamakako balukelaka ba leader na bango mbuma te kuna batindi ba maître ba oluka ye ba kubeta mabe soki yo soki otambola na yo moko soki maka ozo moluka soki na ba maître ba bulusa bino ya bolobaka baoluko na bametre nayebi te bametre yango bino bolobaka wana kotangelanga kombo ya likaku wana te likaku wana vraiment kotangelanga kombo likaku wana oyo batindaka kende somba yango na ponga bia kuna nde ezalaka ya makasi yango nde elangwisaka makasi komi yo oza likaku longola yango mpe na bambuma bie kotangelanga bakombo ya makaku wana te likaku wana pena kotangelanga kombo na ete kende kosomba ngo na bakongo kuna batekaka mwa demi saki $25 yaka nango longola bambuma bien kotangelanga bakombo bamakaku wana te komona vrai oza guitariste abeta guitare baza molai boye wana za mandefu ngabi kotangelanga bakombo ya bamakaku te omoni likaku oyo batindaka ke olongola bambuma noa kotangelanga kombo ya makaku te ken piano lelo soki marka osu bomona ne côté momba bino ken piano foya oya bon namoni neti depuis ya mbinga na émission ozopesanga respecte moto apoto asika ozoluka comparer na bato bakenda poto kala bato bakenda mpe na poto kala sikoyo oluka comparer na moto alumba mwasola na poto na ndenge yo utikalo oyo uti siko mais franchement babi ketu wana esalaki bien otika ngo okende non na otika ngo pourquoi awa eza makambo mosusu kuna ezalaki mpona événement Bercy na générique ya fimbu na fimbu soko okoti okuta tentire eza wana omoni félicitation na Fali na Wera bango na bapale na bango okuta bamelara mai soit ici oke pa kofi mosusu mwa mai mwa whisky ne ya sek
ça va. Papa, Zelana on a expliqué yo. Mais na ba parler à ba leader mosusu okuta koto pena ba balona pena nzete pena yambuma pene botara ba avocat na ba avocat koto nzete pene botara manga na manga pona so bo prononcer kombo ya ba fruit wana po e ko krelenga ba problème tina justice. Yo yebiti. Siko manga wana po mona ngo ifo zongo na kacha ba matiti siko bazo longola ngo po leader nango ya lia kaka matiti wana seki ozo ba de bangi mais boza ni kasi bangi siko ba prononcer ngo bo ete oza be mission TV nabia ngeni bien na biso de mon émission mo ekota pa na koyi na micro pe sa profit ko faire le bic oh yo ba omelino te wana siko grand frère wa saka na leki na mais ye grand frère azala bois que la petit mo ba mankaye na deuxième élection indirectement avec petit wana mankanga na se ya noir ndesiko ya beti neti ngama abwakela mutu mwa afanda ka côté lingwala ba côté ba bovan kuna nga fana na bovan ken piana poto na bino sali bien to moni ken piana na ninga mabete na ninga bien vraiment nga na ina sengo mo to na moni ken piana na vie on a qui na sengo ninga na kipoto danger jadi na wai jour mo boye na bité jour na ti jour aucun ba tout ba ba kena okim na bité kena ya responsable ana siko sala nga pe bien na moni Robino Mundibu azana ba 11 millions de vies à l'équipe yaya na kuta na musique na ba millions de vies na bi fallait sali bien nga zoli Robino visa et sala nga bien moko ya na moni Robino aké te salanga plaisir moko na habité to so que c'est na sorti te donc tout ça dans des questions mais quel bien na poto et sali pe bien to moni pe Frank Stema IP il pas zala kuna kenda ki pe na dérogation ya fali papa bon au moni délégation ezala ki na problème moko te parce que lelo kota la parce que fali mta faire visa bon c'est là fali azoli visa te ezaka ndenga pe sous la zola nga visa mais to kenda ko kutana quand même ezala ka fierté ya monde na biso pe batu bake poto esala ki bien mais batu baseka ki ken ba biku nomona ki sinzo ba kiso ba yo keika poto bakata le boko mais okenda ki to monde bakati pe le boko te venzo aloba ibongo mone ba mais bon ventura na sala na discussion te parce que ventura na minute auto père de sœur na biso Loris la congolaise na mona ki azolela esala nga mawa omoni ya ma batu neti banjora pe ata problème ezato limbisa na kaka namona ki ole la sala nga famille la congolaise malolo on est de cœur to si na saute mais ko bazo benga on n'a pas tué RFI talanga na obi talanga pena bien otalinga bien ba filmer ngati ba filmer lui mon point jour yamba yebisa chabo acha pena bo non comprendre ye na mona yo place oboyo pesa pacho refimbote oboya wa pesa point na raison ke yo te ko simba te de ato pesa ni ya maboko oboya kana raison coronavirus c'est que pas ne bandaka na vide na ngati mais ko sala bongo te yo police ki bango parce que bango banga ki Turquie pour le mama lobo lo bagi te bango ba kende te po bana mababe nanu ya voyager ngai fona kende ponga na nga peto soin. Et si les nangotes. Mais félicitations Ken Piana. Merci beaucoup coronavirus. Na pesi c'est Apoli Lumumba Bambote, Veluzo Mbata, Prince Yaweli. Na pesi Adel Joko Bagou Danger. Donc ouais, je banga te supporter. Merci. Merci Ken Piana. Tout ça qui est vite fait quand on a plateau on a vu ça avec et puis quand on ça merci d'avoir tout balinga Benji Benzema les gros sites de la presse congolaise tout sombo Ken Piana ninge za la ka notre boulot to biso to na musala musulte musala na biso yango merci beaucoup na ange moi ka bonne guérison na yo mon pépé leki déjà et koleka déjà merci na code mondial ya woli mon chaîne pour zolela malolo il ça tellement passé mes condoléances na sœur Nabiso Malika Maniango, pas autre père de mère naïe, de toi de cœur naïo, Malika Maniango, toi de cœur naïo, et que Simba et que Kenera Kino.
Merci beaucoup Nabaye tout balinga rabiso tout balinga soutenir de près de loin. Moi on a bien benzi mazali wana numéro na ngiza la ka wana ya wati umela et ça la bien tout que bien. J'espère que tout le monde déboule. Malgré tout babi confinement tout va en palais mais biso tout bundaka tout le gano be mission parce que tout en a choix. Merci à tout le monde. Merci à Missinza ou dégâts matériels mon vieux. Merci na batutu bana ba Turquie, batutu nyonso bana ba palais ba boma bina ba palais batutu ba olela, batutu bana ba problème. Dieu seul, nous avons aussi ça va problème. Merci à vous, à la prochaine balle. Merci à Peggy Bokele qui était derrière la caméra. Merci à Merveille Mapouya. Nicolas Zoya était merveilleux. Merci à tout le monde. Merci Nabatutu. Merci à Moura de la presse, un grand soldat. Et moi, on a venu à Libota et à Palais. Merci à tout le monde. Merci à Ananga Mukuna, Antoine Mukuna, merci à Gabi Mukuna, merci à tout le monde, hein, tout, hein, tout, je vous aime tellement, bisous, bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.